mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ngai tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino nalobaka na bino likambo eza ya contrat to signa tolobaki moto a trahir moninga te bandeko na nga pamba te musala na biso eza ya kolukela kabino ba information kopesa kabino actualité yango pe tolobaki plateau oyo tosala yango pa pona un groupe d'individus. Il y a quelque chose qui est à politicien, kaka ba politicien, mutu mususu akoloba te. To sala quand même temps bémission na batu, ezala ba pasteur, to yambaka bango, ba tradi praticien, to yambaka bango, ba mécanicien, ba médecin, ba avocat, ba tu nyonso to yambaka bango pamba te. Mutu na mutu azana domaine na ye, batu babengami ko sala na domaine mon côté. Mais to sala quand même que na batu wana to yambaka totuna bango mwa mituna eko permettre bino boyeba nini eza kati na mutu. Est-ce que makambo akolobeza ya solo? Est-ce que za ya loputa? Est-ce que yango kanenge to vandi oh balobaka jibe mpia na vandi na ye tomoni papa moko aye na plateau na biso mbote papa mbote papa kombo nani papa Jano Kabongo papa Jano Kabongo Jano Kabongo. Papa Jano Kabongo, yo zanani? Nazali moto koma bato nyonso, mais nasalaka médecine traditionnelle. Nde musala nanga. Toko benga yo nganga? Nganga te, nganga c'est trop dire. Musala na biso. Et peut-être so bozo confondre quand pourquoi. Soki chinois utina epa na bango ayawa alobi médecine traditionnelle, non, wana za docteur. Soki biso to bimi bana mboka to bimi bokomi ko lobake nganga. En tout cas na comprendre na kabino te. Bozal kande ngani. Nde na zo tuna zo. Bo chinois soki auti pa na bango ayakawa ba bigloko na bango bazo teka tout ça. Ah docteur aye ba chinois bazala bakisi malamu tout ça. Mais biso bana mboka soki ba telemi banganga. C'est-à-dire quoi? Toza banganga te. OK, na kati ya musala na biso bato bakeseni mutu na mutu azana oyo ya salaka onzanga pesaye toza peut-être na ba passer lelo des problèmes tozo loka ba lobaka je ne sais pas moi et comme ko chapingai na kati ya médecine kozali ba oyo bazo sala médecine traditionnelle na ba oyo bazo sala te bazo pratiquer ba magie na bango. Vous comprenez? Par exemple ngai nazo sala de médecine traditionnelle naza grand chercheur en médecine traditionnelle moi parce que naza na découverte ya bakisi ebele oyo lelo mboka oya Congo ekoki ko se détraquer époque bakende na poto kulukaka bakisi parce que ezaka na poto basonyaka te. Ça je vous assure ezaka na poto basonyaka te awa traitement izali dena senga ka bato ebele na yebisa ka bango ke avant bokenda ta bobima libanda ya mboka botuna kanga nani boyebaki nini azoko sala parce que ezali banda bango nde bapesi bango mayele po basala ka misala nyonso te bazala très intelligent de plus que tout non tozana o biso awa na mboka na biso o tozo sala to l'équipe na bato ali banda mutako ko kamusanga ke na bimeo na ke na France pour na soin na bimeo na ke na Chine pour na soin jamais bakenda ka mingi bazongi bazwe eloko atamoko te mais batiki lobiko awa papa. Vous comprenez nga na lobi makamba kinganga ezali awa te médecine ekeseni. Voilà. Siko eloko nini memio na plateau ya tokomi wapi lelo. Enfin, nayi ko annoncer, nayi ko yebisa bandeko. Ebele ba moninga na disparaître na scène ya wana Kinshasa na Congo ko lebele. J'ai fait presque 4 à 5 ans na mona na kadisuste. Mais bayebi tant ba moni baye bambu bazo monanga déjà ba lobi lobiko na biso ayi. Oh, tant on a banda ko sala mission kala izaka lobiko na bokoko lobiko na bokoko. Santé lobiko ndengayi na ye onda ko lamusa. Pona ki ko lakisa bandeko ke na zongi. Tango na zongi na ba recherche ya sika. Ngai naza mutu aliboso na mboka oyo na 2007 2009 ya ko lobake médecine hémorroïde nazo traiter ngo pendant 3 jours. Ba olola ki ngai tout ça pour finir ba komi pe ko lobake dans 3 jours. Na yende suna makamusu ya sika. Eko kamusa yo peut-être tango to ko lobawa parce que nazana ba découverte ya biloko ebele. Découverte ya biloko ebele oyo mutu akoko bima lelo ke akete na poto bazo zo solution thématique solution de 1 naza ko soigner drépanocytose
oyo ebengi drépanocytose ezali anémie SS. Anémie SS ezosala moto aza kobotama na maladi wana na kati ya nzoto na ye. Eza kouta wapi? Eza kouta epa ba parents de baza na tar mike ba pourcentage muke ya S na kati ya organisme na bango na sous-groupe na bango tango baye ba pesi epa mwana ekomi SS na koza moto oyo aza kobotama penza na groupe na ye eza kaka SS. Biso tozali wana pona kosalisa ye ke abika quelle que soit la maldeformation oyo ke maladi wana epesi na nzoto na ye ba misusu bayaka mitu minene ekomisaka ba mususu meno libanda mino ebimi libanda boye bakomisaka ba mususu bosi ebimi boye usati na sima ekomisaka bango ba maldeformation soki otali kaka mutu boye olobi ke oyo abelaka na asilaka makila tout chaque moment et puis mikuwa esalaka ye pasi donc désordre biloko bongo. Alors ndenge na yusebuke ok mundele akokaka te. Vous comprenez? Mais nous, à base ya médecine, à base ya nzete oyo nzambe apesi biso na kati ya mboka na biso, tozali kopesa mutu wana kisi. Na ezali kosila libela de S et comme na A. C'est quelque chose d'extraordinaire. En 2003, je suis allé voir secrétaire général Mukenesha, je ne sais pas tant banda ko sala intérim, je n'ai pas maintenant à Josalani. Na komi wana m'a fait une note. Kende ndaza spécialiste te kendo tala pas spécialiste akome pas spécialiste na bandal na banque disant to sololi na banque ba yebisi papa mondela akomiao. J'ai quand même de certaines archives ya mondela akomia le biké soki kaka moto maldeformation esili na kati ya nzoto na ye de moto abiki libela na la desili na yebisi bango ke non c'est faux oya lobi parce que maldeformation ngana pesa ka moto kisi dans 2 semaines quelle que soit la maldeformation eza aussi na nzoto na yo ou 3 semaines. Donc c'est-à-dire que malade esili na kati ya nzoto na yebisi bango ke bomoni mayele kaka il faut ezala intelligent na sagesse. Alors biloko wana tozo pesa kisi ata bosi tolo evimbi yo boyi to pesa kisi esili mundela koyebiso que c'est pratiquement impossible. OK apa sole tika nanu na lobo yo lebaka mingi tika ngape nanu na lobo. C'est possible, ce n'est pas possible. To passe le mutwana miku wana ko sala ndenge nini peut-être que miku wana ye e kagame bisika nini comment est-ce que ekozonga na yebiso ke voilà ngana ko sala te eza ndenzete to kopesa moto omoni miku wana yango moko e komi ko changer yango moko eza miku ngai na yaga ke nazo mase moto te nazo sala nazo pesa kaka kisi à partir ya oyo kisi wana nzete parce que banzete nyos toujours négliger banzete c'était nzambe asali banzete na ba pouvoir nango. Il faut nzambe a fongola yo miso po oyeba ke c'est quoi opesi moto omoni maladi wana oyo babengi SS esili moto akomi na ye libela pona vie na ye mebe loba we linga loba na yo kayo ngana linga ka tuna papa batu bazolanda omoni émission na biso oyo peut-être ozayi koleka na télévision mais ngana zo yisayo ke lelo ye koleka siko na télévision mutu azana déformation aza soit eloko evimba a mikuwa soit evimba na sima soit mususu akola kapenza te atikala yo zana nzete nini okosala oyo ekobuka mikuwa bon mutu azongi omoni awa koyana kosala ki charlatan awa te ali mutu wana azongi anyoloki bon okosala eza magie outi koloba ke yo za magicien te ozanganga te naza charlatan pete oui siko okosala wana nzete ndenge nini ata miracle loba peut-être l'église ndete yokaka bakosala au nom de Jésus ali mutu anyoloki bon wana pe il faut tozwa caméra to yeba e kamusingai e pesinga ko seka mingi mais nakoloba ke opesanga moto mona parce que namoni oza pena tembe trop mais oye kokutana oye kokutana opesa moto omoni ke biloko mususu peut-être au vivre en côté peut-être nano monate mais tango sikoyo komona bon ekokamusa yo parce que nano moni mutu angwana ozo senga mutu a SS ezana âge o banzete wana ekosala ou bien eza mutu nyonso parce que eza mwana muke bandeli nanu comme ça eko changer mwana akoli na ndenga malamu ou bien n'importe quel âge. N'importe quel âge. Monsieur West, zelana na bele la mutu moko na Milouze. Monsieur West, zonga na Kisasa.
Ah oui, parce que ndeko nanga wana bela ka maladi wana asala pe centre nango. Zonga na Kinshasa okutana na tata oyo comme ça to tembe oyo docteur Jano. Ah. Bongo za tata te. Lobo munganga. Tuzana makambo kimunga. Ngala ndima d'abord kimunga ne nana monite soki na moni bongo na zongisa ye azonga nazali. OK. Et ezo pona âge to ezabatu nyonso. Ezo pona âge te âge nyonso. Maintenant c'est quoi? Mutu soki azama na muke ezo zwa tamuke. Soki ase akoli ezo zwa pétan ya guérison. Vous comprenez bien. Et soki mutu aza mwana c'est moins de 18 ans. Ezo kende mwana oki. Peut-être dans 1 mois. Makambo ici tout au plus peut-être 2 mois. Maintenant soki mutu asa akoli neti yo pétan neti ba petit nanga yo. Omoni ke kozwa mwa temps. Ok, mon toit soit guérison, mais à Gobanda, comme on a quand même tant d'autres personnes ici, évolution, ils ont quoi santé qui était, ah oui, c'est là qui bouillait, maintenant ça bouille. Et na batouana, basar na badouleur makasi, hein? Ouais. Basar na badouleur makasi, ndego zomu na bango bazo tambula wana. Batambula kaka na douleur. Mais tant que tous autres personnes ici, à quoi il y a le but, non, douleur on a banda ko sentir, et comme il faut diminuer. Azo il se bongo. Douleur parce que qui stango ezokende na kosela na zoto ezokende poke banda ko diminuer ba douleur nyonso wana awebi soki non ezokende kosela na zoto na peut-être mutu na msusu en dehors ya maladie wana ozana maladie msusu soignaka si oui tangela biso nanu ba maladie oyo ozana expérience ya ko soigner pe aussi au soignant. OK, nazo traiter toutes sortes ya cancer. Même cancer, il y a cerveau. Tous autres traités en gros. Toutes sortes. Même cancer, il y a langue. Vous voyez, vous avez Afrique du Sud, le lait nyonso ba kota tie kotukuna na lobby zongi saye kuna ba lobby ke non moyen za disute kende na Congo osambe na banzambe na bino wana sale mais za banzambe te eza traitement o tozo sala toutes sortes ya cancer. Je vous dis bien aussi mon cancer mususu ezo sala mutu azobotama okena hôpital na yebi bakombo na bango bazobenga te na tangi na bango ba français wana te omoni ke mutu ya mwana ezo ya munene obota mwana omoni mwana mukutu ekomi munene oyo nyonso muke eza cancer tozo pesa kisi mutu wana ekiti ezui forme normale ya mutu. Vous comprendre bien? Nazo okayo. Ah oui tuna bango na ye bozo kanga bien na ye mutu munene eza ba cancer toza na forme ya ba cancer ebele toza na ba cancer du sang. Vous comprendre? Cancer du sang oyo peut-être na bande na biso balibinos na sina ye bo souffrir lisusu te bo lukanga omoni ba albinos pe eza ba cancer omoni etambura bango na nzoto ba pota na bango wana esalaka biloko bien ba pota mususu eza nde ba cancer na kati ya nzoto mais ozokende na hôpital ba docteur na bino aya ozoloba wana ba bembaka ba mususu baye basi ba bimisi misunya awa ba bambi soki bisika ya pota wana ezali esali pe eloko te mais boya biso tozo traiter kaka na makila tozo pesa bino kaka na makila ozoyoka yo moko ndenge makila na yo wana cancer wana ezokende kobema na makila na ba pota wana ba tache nyonso ezosala na yo na makila wana ezokende na kosila omoni ba mona kalisusu bien te balbinos soki ata obeti bango fare ya mituka bazomona bien te nyonso wana eza na kati ya makila na bango tango tozopesa bango kisi ezokende ti na miso na bango wana akoyebisa yo ke ya bandi komona siko bien ata baza na pota nini na moni ba mso ba souffrir penza omoni pota esali 10 ans nini mais tango na komi non ba moni ba oyo makambo mususu dans peu de jours à se retrouver le non papa et je vous assure ndeko nanga Eliezer kisi nyonso ezalaka makasi esangaka ke mutu azwaka kisi mikolo ebele te à partir ya moins de 5 jours soki obandikaka kotraite mutu akoyebisa yo déjà ke nakomi koyoka quelque chose changement na kati ya nzoto nanga et non ayebisa yo ke voilà ndenge omeli na maladie oyo esali 20 ans 30 ans il faut ozwaka bakisi ebele non soki ozoka changement ndenge wana te tika ata shengai tika parce que kisi le temps ozozwa eza na barrière na kati ya nzoto nango te omeli kisi ke barrière ekanga autant d'années oyo nasali na maladie oyo nde non kisi tango ozomela yango directement ezokota na nzoto ekei na minute koluka bisika maladie ezali na ebandi mosala nango évitez ce que vous avez bien. Na lobby que toutes sortes ya cancer.
Aïe aïe aïe. Naloba nini? Olingi naloba nini? À part cancer, na lingi we numérer ba maladie comme ça na yako. Na cancer? Oui. Toutes sortes il y a infection. Na sida y compris des dents, les infections. Papa, tala. Na lobby que toutes sortes il y a infection. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle bazoko ko yebisayo, ba we basalaka, bana na bango ke o na produit ceux qui mutazana tuberculose et ça un pourcentage un peu lié na makambo ya ba infection wana ya VIH. Vous comprendre hein? Oui. OK. Mais nyonso wana tozali ko sala. Tant on azoloba na mona ozokama mingi na yebita ozokama soyo na ndenge nini. Parce que ezali malade. Tango Mzambe akeli mukili oyo. Alobi ke moto akende ko dominer sur la terre. Et non la maladie dominer sur la terre. Et peut-être ceux qui n'ont pas l'action dans mon téléphone, j'ai évité maladie ou Moutouana, Atindelinga, voilà le monsieur ici, c'est un Américain, a créé virus et sida pour faire et diminuer le race noire. Ceux qui n'ont pas le téléphone, tout ça c'est quoi? Mais Zambé, il ne peut pas accepter ça. Zambé a perçu Mayele, tout ça très intelligent, pour que Mouta domine sur la terre et non maladie est dominée sur la terre de Eliezer. Donc, Olingolo Baké, aux autres traités sida. Na lobby des infections. Ceux qui ont lobby des infections, tu vois d'abord dans quatre ya maladie. Au moins drépanocytose SS. C'est la maladie la plus difficile. Parce que mutoyo azosala azobotama. Hein? Na maladie wana na kati nzoto na banda bo mwana na ye. Dès que la formation ya liki wana na kati nzoto ya bama. Muto wana zana kawana. Mais tango tozo parvenir ko ya kosilisa yango. Mais na oyo na mukolo boyo muto ko kozwa yango. Mais ozolo bakeza nini? Nazo kama penza biso ndenge to regretta ka ozo koloba nini tout ça boyo na boyo. C'est-à-dire quoi? Ah, ozo kamwa ndenge biso tozo kamwa yo. Parce que toza une expérience papa. Awa na Congo surtout na Kinshasa. Tala batu kandengo ozolo ba wana yo wana ke ko toucher même intouchable. Il y a que yo ebi ko traiter tina sida. Eza makambu yemo kwa kolo. Mais il faut na tuna nanu mituna. Na Kinshasa. Yo wana lobby que au mil. Aussi au traita batunini. Parce que a ozana télévision. Oui. Musalango yo ozana mbula boni na kacha musala. Et puis na kacha mbula wana ba maladi nini au traita oyo ozolo bakenaye quand même na émission ya tokomi wapi pour que naïb sabato que je suis capable ya ko traiter ba cancer nyonso ko traiter bana ya SS ko traiter ba infection nyonso y compris sida. D'abord ozana ba mbula boni na musala. J'ai presque maintenant 25 ans. 25 ans na musala. Et puis au traiter batou. Au traiter batou na Kinshasa est-ce que batou parce que nengo zoleka soki nengo lobi wana ke obunga ki soki okima na banyongwa batu lobi ba otondela yo soki osala batu ba aventure parce que zana batu awa na Kinshasa bamusu babi maja natali mokili natali mabele natali mapata na bimelia mais là ba na poto ba mbongo ti babandi ko benganga oh ba $650 ba $500 ainsi de suite aussi au traiter batu obikisa pe maladi nini yo yebike on a bikisa on a bikisa on a bikisa ce que le maladie parce que na yebi quand même moins nombre de maladies to koya pour nous rémunérer nyon c'était parce que temps ils ont poussé ouais mingi omoni bakato tuko sala mingi bazaka wana bayaka mikemike ce que lingolo ba problème mingi na traiter makasi obatu bayaka ata ce que to lobela batu bayaka par exemple neti stérilité on a kozaka kobota vous comprendre hein? OK zelena nakata yo problème ya stérilité namba kindeko moko tradi praticien kaka tangu doye ko chama kambu ya témoignage mama moko alobi wanangana zaki ko bota te bandeko moko na poto babenyi balobi ndoki mama wana bala kindeko na biso akufa abota bana 6 soki misatu bakufa ye wana bimi stérilité wana osio au sala yango ya mutu penza bota te aboti si oui oui et puis maladie nini mususu o penza obike soki o telemi boy mbala moko solution ozo sekisanga mingi merci beaucoup au monde par exemple na kata stérilité
omoni ba maladie za kotungisa bato makasi toza par exemple ba myome ba fibrome ba kyste et peut-être ce que dégoûté le kundabi naza ko traiter myome fibrome kyste na 3 jours ozokanga bien soki na pesi mutu kisi omoni tout le temps que na sali pas na yo maladie komi kobima ata balobi ke mutu aza na libumu ya boye nyonso eza kosila ebandi kosila nalobi dans 45 heures du temps soki na pesi kisi ata balobi nazo traiter myome jusqu'à myome soki eza na 18 kilo naza kotraiter eza kosila omoni mosusu ozokende na hôpital balobi ke non oyo il faut kolongola matrice na ye nalobi nyati bakolongola matrice te et naza kopesa kisi après kolongola matrice na lobi maman maintenant il reste maintenant problème ya pour rajeunir matrice na yo ezonga ya sika eleze tika makambo ezali awo na tozo kopesa kisi tozo rajeunir matrice na ezongi ya sika. La stérilité c'est une femme ça commence à 13 ans dès que a commis comme la première règle na ye ya liboso ozo comprendre bien nde ba mususu stérilité bandaka partir ya âge wana tango azokende kokola bapesi kaka bakisi pona bakadma laisser c'est comme ça akena hôpital médecin qui me dit oh donc tango concevoir ça va essayer tout ça non sur ça il y a au moins 80% ya bato batika ka stérile na 20% au moins ceux qui aza penza que ba règle bazo kutungisa ye oyo bakoki kobika mais 80% batika kana ba problème ndozo mona lelo tu vois pourquoi dans les temps ceux qui naboya kalisusu makambo ya ménopause à 40-45 ans naboya yango moi naboyi ziko sali ménopause okay. Tu sais c'est quoi la ménopause à 40-45 ans baboti na biso babanda ko bala na bango na ba 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans vous comprendre hein ouais. Ceux qui battent wana moto ceux qui akokisi peut-être ba âge ya ba 40 wana omone moto mususu akoza na bana ta 8 10 12. Si tu me parles de la ménopause à cet âge-là, na kondima. Mais moto a Kishasa au bala moto lelo à 35 ans au bali moto. Donc pour dire que ceux qui a été nandako à 5 ans et s'il a une ménopause, je refuse carrément parce que biloko nyonso ya libumu na yo, ça fonctionne encore. Nanu bougete. Oui, mais ça a un problème de ménopause comment? Je sais pas ce que vous avez bien. Nazo okayo? Oui. Wana na boyi. Donc, carrément, même si quelqu'un repousse la ménopause. Ménopause, papa, c'est la science. Science, c'est là que moi, c'est ce qui a commis un âge boye à côté ménopause. Non, là, c'est faux. C'est science. Oh. Eh, naboyi. Parce qu'aujourd'hui, au Kokoye Bissanga, il y a des jeunes filles à 20 ans, 25 ans, qui ont déjà ménopause précoce. Dis-moi, c'est normal? Parce que à 20 ans, 25 ans, 30 ans, a déjà ménopause précoce. Tant que vous êtes d'hôpital, vous avez déjà une ménopause précoce. Et si vous avez mais dans le bilukuta, baya, nazo kopé ça qui s'est longolé maladie, na kati na ye et amoni ba cycle na ye bandi normal. Vous avez bien. Na boywana. Na no yebingate. Na yes. Na sinaye. Je dis, je refuse. Il y a de ces gens là, basi, 25 ans, 22. Jusqu'à 18 ans. Aza déjà na ménopause précoce. Dis-moi que pour naye esili kaka wana esili. Na boyi. Baya bazo mona règle. Na pesa ka bato okisi. Asi asali na tali ke âge na yo ménopause na ko kité. J'ai 20 ans na mona katena lobi yaka leka wa tozo pesa kisi ye moko amonike nini makabo nini. Non, c'est pas possible. Ah oui, c'est possible aujourd'hui au Comone. C'est pas possible. Ah oui. OK, c'est possible selon Ndegozo quand même. Papa, est-ce que oyebi pona nini nazoloba c'est pas possible. Nazoloba tango zoloba wana nalobi na Congo on en aura de toutes les couleurs. Na ndenge nini? Na mboka oyo, surtout biloko oyo ya o ba tradi praticien. Bobi magebe surtout na Kinshasa. Kaka ndenge zoloba wana soki omoni maladi ozokoka ngote obandi kopesa bato tuku. Opesi oyebi ke mutu akomela tuku mibalete opesi mutu tala bidon mula itala bidon mula mutu akeko tondisa ba bidon na ndako mela nyonso wana esila mutu d'abord tangu kaka zotala ngo akosilisa kango kan alors na kati awa zela papa na Kinshasa soki ozana domaine wana oyebi bato na zotala toyeba basanga lubangu tala zela te papa toyeba Didier Mampasi toyeba bakumu kanga toyeba ba maman la joie
hein, Israël la joie, maman patience. De ba kombo biso to bandaka na maman patience yeko ko évoluer comme Israël la joie. Azawa na bazote lambela bato soki ba fufu wana. Toza na ba docteur François. Donc bato baza ebele. Toye na mutu atembe. Oyo azelaka ke bato baya kosukisa ye docteur Kabe to yambaka awo. Bato nyonso tu wana na tangi na yamba bango te. Docteur Kabende na yambaka yo na ye ko yamba yo na batu nyonso tu wana na tangi soki tali ale kumukanga abimie abungi nani Didier Mampasi arenye abungi toyoka kalisute yo lelo oye ko bimake aussi oye différence ni za entre yo na ba oyo na tangeli yo wana ba o basi bayaya nana izawa na pona kuluba makambo ya mutu te nazalia pona kuluba makambo nanga moko etalinga personnel ouais nayibi nayi pona kulubela makambo ya mutu awa te nayi pona kulubela makambo nanga même biso ba journaliste okoloba ke oza journaliste obi ke Paulin Mukendi aza journaliste Mukebai aza journaliste Daniel Saf to yebanaka te yango nazo tuna yo na bango wana différence nini parce que nga soki otuninga différence nini oza entre yo na ba journaliste musuna kopesa yo différence nini Docteur Janon Kabongo, c'est ça? Oui. Ah, Janon Kabongo. Différence nini ezali entre yo na batwa? Oui, na yebi différence te Janon Kabongo aza Janon Kabongo. Ba oyo ba yebelinga na ndenge ya Janon ndenge na zalaka. Parce que na musala nanga na salaka na zalaka correct. Na kindaka à gauche à droite te ngai. Et ce qui na moni ke na ndimaka biloko nyonso te. Ce qui na moni ke ka wana na yebi yango te. Na kosala yango te. Je vous dis non. Bamusura yebisa bango na yebi eloko kawana na yo wana te. Ah papa non d'où ça ata lukela biso mutu. Na lukela ka bato mususu na lobi yaka nazana problème boy aye ko sala. C'est comme ça avec moi. Donc izaba tondi makalo. Hein? Ce qui malade ozangi ba. Et kawana parce que na sala ka nyonso te, na za généraliste pona ko yebe biloko nyonso te. Nazana baka o na yebi, na o na yebi te. Na lobi ke na yebi ba ka nyonso ya mokilité. Oui, baka oyebi nde nazaji kotuna yo d'abord. Na baka na yebi na sala kanga moko. Isili. Ka o na yebi te soki mutu aye pa na nga lobi papa sali sangai nde na kulukila yo mutu na moni parce que tozaka na ba association. Na kati association na biso nani ayebi ko sala ka wana. Na bengeli ya mutu na lobi yaka est-ce que okokoka soki alobi meka na anu total. Vous comprenez? Na ye moko amoni ke non a pesinga ye a salité ma lubenga mutu na banda ko ko sali sangai. C'est comme ça des différences wana. Ko ko na mususu jamais ko bengela yo ke wana yebi ka wana makasi te akolo baka ke ya yebi. Des différences wana zana bango wana. OK. Toza presque na suka ya émission mais na lingi ba téléspectateur ba retenir nini na docteur Janon Kabongo. Na lobby problème auto ko ba awa. Lobby peut-être na moni okamusio on a problème ya infection. Na lobby que sida isa infection toza traité yango. Na lobby na cas ya maldeformation. Papa oya ko bomisa bato awa. Na lobela yo na cas ya sida zoka bolaka bato sida lobby yo so bitisi. Na ye ko lobela na cas ya hernie discale. Eza maladie il faut ko tsala yango ekosila. Na cas ya hernie discale na yibite soki oyebi peka wana ko ya ko kamusa yo lisusu. Na bande ko mususu ya biso mususu balela kama problème ya mikuwa eza kotungisa bango ba muso epesa na bango ba maldeformation baya tozo salisa bango na surtout ba oyo ba lobi ke pona kobota wana ya kaya stérilité wana na zongi toza na ka mususu soki na yebisi yo kokamusa yo lisusu ah oui toza na ka omoni ke basi mususu baza kobotama baza na nzela ya basi te oyebika wana ba koko ko ke na hôpital ba yebisi yo ke oza na maldeformation gynécologique kawana toza kopesa bango pe kisi nzele fungwami papa wana eza makambo ya opération nango moni na lobi boyo pas question yo opération na lo eza opération eza opération eza kaka kisi nzete oyo moni pas question biso to opéraka te hein biso to opéraka te si on veut que un médecin traduit praticien aza coopérer non te mais papa nazo yango nazo tuna toza quand même bato to réfléchir ozwi nzete bon nzela wana eza ya kokanga donc eza ya kokanga allez opesi nzete nzele etoboki fungwami papa wana siko eza nzete nini eza si de lobby je vous dis que parce que oza du domaine oyo te mutu na mutu ayebi omoni musana na ozosala oyebi ko maîtriser yango de A à Z
biso pe toza kosala ba recherche butu na moi eloko oyo elobami chronique na médecine moderne, c'est-à-dire eloko wana eza impossible mpona ye po asilisa yango. Alors baka wana yaka nango nde bilei ya batradi praticien baoyo bayebi mosala na bango bakosilisaka wana, parce que maladi nyonso oyo il faut kosila. Bamosusu bazoyaka peut-être na motema keke rezo kovimba, okokoloba peut-être tozosala yango, okokoloba peut-être mosusu ya sucre balobi jamais ici la kate. Tu vois ça? Mais biloko nyonso wana avec la médecine traditionnelle eza kosila kozaka oyo elekeli médecine traditionnelle te. Loba kaka mutu aloba selon koyeba na ye alobi oyo nayebi te. Il faut bato tozala na nini na vérité wana na honnêteté. Oui, pour dire que ça je connais, ça je ne connais pas. Nde ezanga ba mususu pour dire que biloko nyonso toyebi. Nga nayebisaka bango ke botunaka ngai soki toyebi nayebisi bino ke nayebi kawana. Soki nayebi te, je vous dis carrément que nayebi te. Ata oyelinga mbongo de na koyebi soki nayebi te. OK. Docteur Jano nazotu na yo eloko moko. Siko oyebaka soki malade ayi nayepa na yo. Oui. Oyebaka ndenge nini ke nazo bela maladi boy. Okay. Parce que biso mingi ezaka ba symptômes. Okay. Nakoyoka mutu ezosala pasi nzoka nde malaria. Oui. Oui, siko yo yebaka ba maladi ndenge nini. Chaque maladie oyo nzambe akeli na mokili awa eza na basinga. Maladie nyonso nzambe akeli à part peut-être ya makila, mais les autres eza na singa po oyeba ke wana ezaka songolo pakala. Vous comprenez bien. Maladie nyonso eza na singa. Regarde, liboso dans des années 70 quelques voire même 80 tozalaki na ba échographie awate, tozalaki na ba scanner awate. Comment se fait-il que ces médecins là soignaient mieux qu'aujourd'hui? Parce que obanda ko koma boye à l'aide de la consultation seulement à Tunio au yebisi à Tala non il s'agit de tel cas à comme le peut produire au monde mutabiki. Et aujourd'hui boye ko tchele biso ba biloko ebele technologie avancée et biloko nini tout ça, ce n'est pas en réalité. Oui, on peut montrer ça, mais comment si ko pona traitement ils a bon côté. Oui, mais ndé yango nazotuna. Oui. Yo sko yebaka ba maladi ndenge nini? Na yebi à partir ya consultation nanga, à partir ya explication ko pesa nga wana. Na yepa na yo na lobi. Docteur Jano lelonga na lalité, nazo sala insomnie. Oui. Alors, yo mbala moko imaginer nakotuna bon, nakobanda kotuna yo. Yango nazo benga bino des fois banganga. Wana il faut invoquer l'esprit pour que l'esprit va lobela yo ke muto eloko ezo sala. Non, j'ai dit que ba docteur Oyo dans des années 70 quelques 80 bazalaki na ba appareil nyonso ite, ba scanner ezalaki to ba échographie ezalaki te. Ba bandaki koyeba ndenge nini. Mais wana d'abord eza musala batanga bino botanga yango te bozola mukaka kaboye kane dozomona oyo awuti tika omoni eloko nyonso mutu nyonso oyo azana dona ye nzambe apesi mutu nyonso oyo. Aujourd'hui tu peux étudier eloko mususu mais nde eloko wana otangeli te okomi kosala eloko mususu. Vous comprenez? Donc nzambe apesi mutu dona ye, il faut mutu wana ayeba ndenge lolenge nini il faut exploiter dona ye. Même si vous avez bien. Oui. Ok. Naïbsi bango qui pour un problème ya kekobota banini non problème. Ménopause wana na boya 40-45 ans je refuse. Oza na ménopause précoce à partir de 20 ans, 18 ans nini toza ko pesa kisi biloko nyonso ezoko bino. Et ce que naïbsi mususu kokam la stérilité chez moi c'est jusqu'à 60 ans et pas moins. 60 ans. 60 ans. Mutu na 60 ans. 60 ans kobota. Ah. Ah oui. Papa, toka tes missions. Na lobby boye jusqu'à 60 ans. Mais pourquoi? Oui, mais toka tes missions parce que biloko zoloba, oui. Sur le plan scientifique, ce n'est pas prouvable. Biloko wana zolo. Na lobby ke ce que on commis Sarah na Bible, bien on commis na bien boye. Na yebisi yo bien. Na minute tant que zoloba. Et recherche na médecine moderne c'est souki. Ça je vous dis vrai. C'est pourquoi aujourd'hui bazui bakour ya médecine traditionnelle ba à université pourquoi? Vous avez sangoté. Pourquoi bachango kuna? Hein? Nazo tona yo. Na lobi pourquoi aujourd'hui bazui cours ya médecine traditionnelle bachango na doctorat lisusu. Pona nini? Oui, mais baché combien de cours? Oh là là. Ça ce sont des compléments. Ata cours moko, ata cours moko. Ata cours moko pourquoi bachango? Comment guérir avec le plante? Pona nini? Wana les a moins complémentarité. Tika.
na yebisio ke donc yo nengo zawana okomi nzambe eza nzambe te na yebisio ke lelo mwasa ngo komona nani oyo abotaka le médecine lelo ezo évoluer makasi sarate oui na eba médecine lelo ezo ko évoluer makasi nazwi na internet abatindelinga photo moko ya mama moko na Inde aboti na 79 ans depuis babalani na mobali na yeba banda ko bota te mais aboti lisusu bien sur la voie basse aboti lisusu bien sans problème na 79 ans na Inde. Vous comprendre médecine lelo esi évoluer maintenant biso de toza ko maintenir penza médecine te vous comprendre toza ko yebela ngo mwalamu te nous travaillons en désordre mais s'il y a la discipline vous allez voir que ici na tamboli quand même bamoto mama mboka mboka na Afrika mais ici il y a le traitement par rapport na obo mso wazo sana na kena sud on a problème mutu moko ya lobi non ça je suis allé en France na kena Inde on a kanine ya cancer prostatique ya prostate na seki prostate peut aux traiter oh na lobi na seki na pesa kisi paka moi mukolo mukia lobi bon non en tout cas yaka ongana ko supporter même pendant une année loyer na yo. Vous comprenez? Parce que les gens souffrent beaucoup na problème ya cancer en Afrique du Sud. C'est plus qu'ici. Vous comprenez nga? Papa, ceux qui biloko wana ya ba prostate ba tradi praticien ba traiter kango mais le Mobutu abika nango. Ah, yo linga ko mandenge ni Mobutu. Oh, mais yo ganisi ba tradi praticien bazalaki. Tika papa, tika okoko ko mandenge ni kuna. Yo zo sana kumbwendo. Yo ko mandenge. En tout cas, ce qui a contacté yo finalement, si okoya kolobananga ke okobanda kobakisela batu bambula. Oui. Parce que awa ozoloba ke moi chaque bote jusqu'à 60 ans. Oui, je suis sûr. Parce que maman, bino batu bozolanda biso mutu soki azana problème ya stérilité akomi na ba 50 ans ngana zoluka ka 50 ans. Aya topesa ina tata oyo comme ça biso batu misusu tolinga koyeba. Papa tokomi na suka émission. Na lingo ta la caméra. OK. Au pesi numéro na yo téléphone parce que na linga te baba na ko benga benganga trop. Tous appels na ba makambo délai. 089 00 80 338. 089 00 80 338. 09 95 57 19 21. 09 95 57 19 21. 081 52 93 438. 081 52 93 438. Je pense que le numéro na uti kotanga ya RTL na numéro na bino akala. Boyebi déjà wo bozana bango ba jando kotala kaka ke docteur Jean Asia Zongi. En tout cas, botu benga tozana makambo ya bien. Bo se tracasser te ndenge na yibisa kabino mikolo nyonso ke bokenda kana ba poto. Bo sala kaboy te na ye. Na ye na makambo ya sika, makambo ya bien, ba recherche makasi. Ce n'est pas où ndeko les razo lobela biswawa ke nini te. Médecine et se développer makasi. Koza ba oyo bazo sala, bazo tia bakana bango à la léger. On peut ça batu ba bidon combien à 25 litres 25. Ngana pesa ka batu ba bidon pesate. Ba bidon te. Ba bidon te Eliezer. Ngana za mutu ba bidon te. Na lobi o mekanga iti. Hein? Na lingi o mekanga, na no meki bato te mais na lingi o mekanga. Omona. Ngana zala kandengo wana te. Ozana biro. Oui, pour le moment tozana no musika na commune à Sele. Je pense que Mikolozo ya tozozonga le susulemba parce que nazalaka kana lemba kala, je fais 10 ans. Bisika tozalaki mais na se déplacer ki mukende ba to baleli ke pour ça na pembeni tozonga c'est le bino bureau na bino na lemba mais na minute na commune à Sele. De bisika tozali boya bao bayebi ba moni ngai sida toza ko traiter yango. Cancer nyonso. Na lobi lisusu sida. Des infections comme toute autre infection. Parce que tous les baka oyo, on peut-être qu'un cancer et qu'il y a un vendu boy et comme il y a un policier. Et ça plus quand on makas aux oyo au vendu mutoza ko souffrir makas ndenge azo kende kopola na oyo ça na katia makila. Vous comprenez des plus que même infection ana. Cette infection problème ya utango zolo ba wana uzo kama na monike o moni sida. Rôle na yena katia nzoto ya moto c'est pour anéantir manticore. Manticore ndezo garder nzoto na biso. Il y a anéantir manticore et que ça les sous na makasité. N'importe quelle maladie, ils ont la facilité moko ya kokota na nzoto.
maintenant toza kopesa kisi mpona korenforce baanticorps na yo ezonga makasi to éliminer infection wana na soki toyebi soki kisi na biso esili okomelaka lisusu kisi te papa ozoyoka ngai ok tosilisha émission okati yo po okati okati po makambo ozoloba nga nazo comprendre ezolekela yo ezolekela yo nazo comprendre ok okocomprendre yango po awa siko ngai ntango ozoloba wana nga siko nazopule nayeba moto ya prostate moko namemela yo nga moko oui nayeba moto moko ya SS oyo aza na malformation namemela yo na moto nini bato ya sida nde bayebanaka te mais awa bazobombana bisika mosusu bazomipesa balobi toza na ka wana yaka soki nazwi moto moko ya sida oyo aza na ka compliqué wana oyo bomoni peut-être loba kaka zambe nde abikisaka bato oyo omoni quand même ki aza lisu na makasi te basi banéglige kana balobi oyo akokende na ye mais soki nzambe akoti alobi ki akokufa te tokopesa ekisi dans pakolobaki 5 jours tolobi nano 1 mois te 5 jours kaka ntango kisi ekokota yo kaka na nzoto akoyebi soki papa atelemi soki abanda kosala diarrhée sur place akosala lisusu te soki alembaki abanda kaka kolala akotelema akoluka biloko ya kolia. Bon, merci. Okay. Et papa, tout le monde a une emballissement. Merci beaucoup. Avec espoir que Makamboyo et Bozala Yassolo.